Fidèles téléspectateurs de Femmes Télévision, bonjour et bienvenue. Nous sommes là pour FM Entretien. Pour aujourd'hui, nous recevons son éminence, les patriarches et chefs spirituels des églises du Saint-Esprit au Congo, l'apôtre Tambulu Koki. C'est avec plaisir que nous allons échanger avec lui sur les questions d'actualité de l'heure, précisément la question qui prévaut, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Apôtre Tambulu Koki eza esengo pour la bisoto yambayo na plateau ya FM Entretien. Mbote la yo. Mbote mama na pese esengo ya kuvanda sikoyo liboso na bino. Esengo makasi papa tangu batu ba moninga koyamba l'apôtre Tambulu Koki batu ba yebio na ba qualité ebele batu ba yebio na makambo ebele batu ba yebio que ce qui patriarche alobi likambo eza na impact nango mais loko moko zo ko tungisa les lots même population tangu to publier na Facebook et to yamba apôtre Tambulu Koki question obiso peto zala ki nango comme souci yango pe batu batuni situation ya mboka eza malamu te guerre eza na mboka Congo kasi batu baza ko telema baza ko loba batu nyonso bazo telema bazo ko loba à travers ba marche ba prière même ba mama wenze bazo loba kasi balobi apôtre Tambulu Koki azo sala lokola zana bisote lokola yoki eloko te na mboka Congo nini o epesi kimia makasi we apôtre Tambulu Koki. Bon, disons batu bakolo babongo parce que batu nyonso baza na Kinshasa mais ba o baza na Congo profond bazomona ba effort ya o tozo sala tokendaka na Bunya tokendaka na Aru tokendaka na Kisangani na front tokendaka na Lubumbashi bamboka wana nyonso na sana ba programme ya voyager lisusu pour na ba campagne na ça ba campagne même RTNC a témoin ils ont ba image nanga na Lubumbashi na Bunya et si ka ba makamba ngo pe zo sala mande si ka yo zo ke ko tenir ba campagne armée pe au courant que ngai na zo ke ndi kuna mais soki siko to ye awa na ye makambo ezo le kalelo biso no sto yebiango to sambela bongisi makambo sala le 15 décembre to sambela mais en attendant to na Kinshasa to sala on à côté ya Fikini to sala ki awa na Kinshasa batu basambela to sala begize bele batu basambela to yoki ke batu basana marche mais to senga na biso batu to sala marche to sala ngo d'abord na position à prière ndeli kambu ba marche zo sala mebele ba prière zo sala mebele makambo ebele zo sala mapona ko soutenir FARDC mais guerre ezaka kapeza kaka ko continuer et loka liboso batu ba yeba FARDC wana batu baza kuna baza bana bana ya batu supposons ngai Tambulu Koki nazo ba mwana na ngai junior Tambulu Koki azala na armée donc bano baza kuna bazana batata na bango lokola biso bazana bayana bango donc bazapela bana ba mama na ba mama na basi na bango bapesi vie na bango pona mboka tanto sala makambo pona bango to sala ngo bien parce que réellement baké pona mboka réellement baké pona biso po mboka na biso etika na authenticité na yango ekot sate makambo mususu to yevi ndenge ezalaki kala tamba ndeko mo bakota ki awa makambo echangeaki mais poto ya kozonga na ndenge tozalaki ezalaki pasi batikeli biso pe ba infiltration na kati donc effort tozosala so eza marche totala Bible eza na bato batambolaki na kombo ya Nzambe pe Nzambe apesaki ba réponse tosala ngo bien tosala ngo te na vuya et puis mutu nyonso ya Congo ayeba kotuna Nzambe mokonzi na ngai ya mboka sengi mobilisation populaire ya bato ngai na sala ni c'est ça ezalate entrave moko boye bawana basala pona kokale bawana biso to bima te biso nyonso ensemble bomoko ezala bomoko pe bolimbo l'unité eza l'unité na loba boye nazali mwana muke na ba couper oya ba bretelle na yebi nzembo moto za na première notre Congo sera toujours uni, il gardera toujours son unité.
Kivu, Katanga, Kasai, Léo, Équateur, Oriental, qui forment le Congo. Donc, Nanga ezaka ati lelo. Limité. Mais lelo, que makamusu ezobe bakuna na sengi, na bandeko nanga o basambelaka, baye bayo na l'état. Baye bayo na l'état te, nzamba ebio. Tous à la directe, qu'est-ce que vous reproché bango pour bazo sambela de bazo sambela na kombo mboka mais on a reproché ce bolingo. Exactement. Quand nous voulons faire une chose, donc les bisons sont ensemble. Ce qui bat musu bazate, bis to que to représenter bango. Ça c'est la première chose. Donc to luka koyeba na kat na biso. Bana Israël bazai ko kende ko tika biloko na mboka na bango Jérusalem. Bazoka ngona mboka mupaya. Gouverneur apesi bango mabiloko. Mais pour ba kende kuna bite, il faut to luka batu nyonso baya. Ba sambeli batabwe amoni ke libota moko ezalaki te libota wana banani ya baprofete libota wana eza bato bazaka na mayele bazozwa makambo ya esprit atindi bato bakende benga bango baye batali likambo yango bamoni ke ifale basambela le basambeli bakomi ntina mboka na bango ata bandi moko abotola bango eloko te. Quand nous prions, mais grâce 8 tomonango na verset 21, quand nous prions ensemble, Dieu va nous bénir. Guerre comme ici est commis, mais bah effort aux salles. Lelo bazo monake au monique soki oni soki nini ezako ko sabiso manevre to moniango bitumba na biloko na bisa bitumba ekita awate. Nous devons prier. Ces gens-là ils dorment. Basaka député balala kapé. Akola la za roi za na décision nkola ko bimele na ndoto yo libérer ba congolais. OK. Donc ça demande pas seulement ce qui est visible, même ce qui est invisible. Na bandeko oyo bazana ba poste ya nzambe likolo ba revoir les choses, ba tala, ba bengana to basala to ça likamoko bien, ba marche ko sala mata 20 à 30 et ça manango mais to bana ko bongisa ngo ti ya bien et au salmo to pesa mon biso temps ya ko réfléchir ya ko sala pe ya ko entamer biloko zo réussir. Vraiment. Et puis tout à qui koyoka on est bandelo beli ba descente na yo na ba aru na ba lubumbashi par-ci par-là pendant que ba misu bazo sambela kaka ana capitale secret na ona ezani poyo kitara na ba franc wana koyoka nzambe so na yoki nzambe nzambe bina ngakende na kenda na l'équipe na aéroport na kotina bato bazo tulanga oke wape na kena mboka na yebisaka mutu te moi libengana ngai ya na simbi na kekuna na sel musala nazana bana mususu bazana lubumbashi na yebisaka mboka indeza na mboka wana mususu bazana kisangani boka na mboka wana bomomisa na tindi ba moyen na tindi ba fichal et que kuna ngana kitina ke osala. C'est très important. Et puis l'église musupe sungangai par exemple l'église nzambe mara batika ngate so kitina mboka boye bande kona bango baye oba misusu l'église ava yo kende yo tea amsuba wasenga yo pesa biso otika biso boye pesa alors que yo keyi pour na hotia le banza. Donc ce que pesa bango te boya pete. C'est pas facile. Qu'est-ce que vous reprochez aux autres? Baninga bazaka a concentré pendant que là-bas aussi cette parole les a apporté consolation pe nabao et pour la guerre la RDC est attaquée mais il faut le dire c'est une partie des bazo souffrir makasi naba est wana yo zo vivre kiango ozo reprocher la bande konine bazaka centré na ba prière na ba marche na ba ninyo so na capitale na Kivu na Goma ba na Congo bazali ba congolais donc ba pousser le courage wana yako koma pe bisika wana pona ko leisa bato wana pona ko tia bango le banza ils en ont besoin et loko wana yo tezo benga unité donc ko ba ko reprocher bato bazo sana kin pesa bien mais avec la force parce que la force c'est la capitale. Maintenant force à comprendre, force à communiquer. Ce qui bango peut bazo que nous quelques-uns peut bazo que nous c'est pas tout le monde qui doit aller mais ça sera aussi bien.
Vraiment. Apôtre Tambuluko qui patriarche na ibi komboni na benga te pona Nathalie Sayo batu ba comprendre bien qui oyozali, mais sinon to ibi koza chef spirituel des églises du Saint-Esprit au Congo. Histoire ils ont retenu na yo marambo belé et dapé ba payer belé na kimia na bango notamment Angola pona RDC en tant que Congolais au lobini o batu ba kozela pana. Ba tata, ba maman, ba ndeko. Yo esi koza yo poza na ba qualité na yo. Tozo zela yo pe osala. Mais na oyo etali ngai na yebike to tambola est toke tokomi awa makambo ezaka ndenge ezokende wana awa na kati ya capitale na décider nga tambuluko kina bandeko na ngai na bano nga na telo na nzambe na bato baza kondima peke ngai na tana bango le 14 décembre tokutana na fiki tout ça la 4 jours le 13 le 14 le 15 le 16 le 17 une prière pour la nation, prière pour la paix, pas prière pour la nation, pour la paix du Congo. To sambela parce que nzamba a olingamba msuba tunyeso bayate to kokate uzape mobulu oyoke abatso bakutanye bele bato bakufa. Donc nombre wani okuya to sala prière ensemble. Na ipeke FM ozana biso. Tozala. FM a l'action en direct. Donc bato bayoka le nzamba ndenge to sala ngona bamboka mususu. Na ina ipsa bato boyeke David ti asisa bitumba ezaki azarte. Akeneka kotika Golia. Mena kotika Golia wana amoni munguna moka zofinga bato. Abi me mokonzi ngana kobunda. Abi yo kobunda te me okoka za mwana muke. Abi non. Ngana zo bunda. Mokonzi amoni bonga lati bilamba na ye. Tama lati bilamba akende pona kobunda. Ikamba okamba. Alongoli bilamba wana po ezaki kilo nanzo. Et ça un système mususu o biso toko sala te o batu nyonso bazosala. Mokonzi wana David akeko bunda. Mais basolola kina mokonzi ayebisi so gagner bitumana na pesa mwana ngai. Akeko bunda pona nini na bunda parce que avant ya wana amona nzambe kolongola ba lion na maboko na ye. Amona nzambe kolongola ba ours ye azopasala ba ours expérience oyo nga nazwi na nzela na nzambe na bonkasi ya nzambe nayebi ke nakosala eloko na mboka na ngai ekosimba nayebi ke nini nakosangana mpe na bandeko na ngai tosala donc tozwi décision mokolo wana tosambela mpo na mboka biso nyonso toza na besoin te kaka bakonzi baya me biso nanu bato nakendeki na Angola kosambela président Angola ayaki te bandeko wana bayaki te bata politique bayaki te mais quelques-uns ya bachrétiens bazali na kati ntango nabimisaki maloba parce que bible elobi soki bolobi likambo bote tembe te nzambe akokisa likambo nzambe alobi ke bokodeplace ngomba na maloba na bino tozala mutu moko todeplace ngomba bao bomarche na losambo bao bazoteya bateya na losambo bisika nyonso ba chrétien bazali bayeba ke befort na bango nzamba koyokango même veuve wana kende kotumisa mokolo moko moto azalaki na makambo na maboko alobi mwasi otumbola ngai tika na pese kimia biso mpe bakongole lokola motu moko tosala mais oyo tosala yango bien ezala participative donc bato nyonso oyo toyebi ke asalaka bien oyo asala oyo toyebika yekola oyo asala tolongolaka bato te parce que eza sali ya peuple mobimba boyebake mutu moko te aza na droit ya kozala heureux awa ye moko na mutu vraiment nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre donc moi aussi je ne veux pas que mes efforts je sois seul mais je dois être avec les ensemble. Autres maintenant oyo ezoleka même bamarche même banini bato nyonso te baza bakonzi ya bareligion baoyo baza na kati ya bakonzi te bapesa bango bainvitation bango mpe baye koparticiper eza très bien effort ezala ya bato nyonso mais l'union fait la force nde balobaka soki bato mosusu baza
batambwisi mpe kuna marche eza mais bango bazalaki avisé te ezosala bien te. Vraiment, c'est par là aussi que j'allais aussi poser question nangai baninga nyonso lelo to lobela ba confession religieuse ba église presque nyonso na société civile bazala qui na balabala pour la même cause soutenir le FARDC de to moni pe yo ou participer té des ala qui peut souci mususu. Ngai lobi na lekaki na TV na lobaki na TV o biso nyonso za bandimi batu nyonso bamisu bakei bamisu pe bakete bamisu basambeli bamisu bazali na ba retraite bamisu bazali na makamusu bazosala mais nga na yebi ke na yebaki te na ko sutuka ba journaliste bakomeli nga na ndako tala makambo eza bolombi comme nazalaki averti te na loba peuple ayokanga atelema bao baza près nango tokende ensemble mais tosemble la télévision. Donc, soutenir quand même marche à l'élo. Oui, la soutenir, mais la qui à visiter. À visiter. Donc, ils ont bien tête ça, pour marche, pour salon, mais préparation, on ça. Nicolas Belé, exactement. Nicolas Belé, on s'est préparé pour que bateau bazo calé biso. Biso te le bien, il faut libérer. Manduki na biso et ya mais manduki karaté sa force force eza nzamba tia mabona FARDC pe na biso ba konzo bakangi makambo nzamba lobela bango ezana eloko moko moko amona na butu vision moko mele teke tout ça ayaki abanga ki nzamba lobini na changer de décision. Aujourd'hui le Congo doit être libre mais par nos efforts unis, nos efforts ensemble, nos efforts, nous tous. Le président, il est chef, il parle, mais mobilisons-nous dans l'amour. Cherchons que chacun de nous fasse quelque chose. Nous sommes des fourmis, nous sommes des abeilles. Amenons qu'il y ait le miel pour nous tous. Vraiment, il y a aussi côté à politique, pour soutenir voix mon dialogue du sous salama. Ah, il faut soutenir il y a dialogue politique les sous pour nakimia. Maman, dialogue les bosso il y a un de côté sur bateau va infiltrer. Biso de bien bon. Dialogue il y a les bosso et côté biso bateau lelo bozo bengana. Bango bazala souterrain. Dialogue a mis balé au côté sur bateau. Ce qui bateau bazana besoin de dialogue. Baye baki biso tozana guerre et sila soki guerre sili boise na biso dialogue wana tokotala soki tokondi vraiment siko toza concentré na guerre tout ça concentré na ba guerre nyonso na molimo nani nazo insister bato ya nzambe bazala l'unité bayebi makambo molimo bien marche c'est bien ba parti politique so tambola mais ya ba chrétien soki tamboli il faut ça na résultat maramo différence c'est ça. Donc les dessous des cartes et bonga tout ça marche bien. Vraiment les dessous des cartes et bonga tout ça marche bien. C'est par là aussi toko tout na moi dessous des cartes les lots batu ya nzambe ça marche bien pour qu'il y ait une différence entre batu ya nzambe na batu mususu bazako marcher les lots batu ya nzambe bazoko utiliser réseaux sociaux. To ebi réseaux sociaux ça voie ya communication pour que lilo ba ya nzambe pe ekoki kolekana pour akona ko atteindre bandimi kasi lilo bandeko batu ya nzambe bazako utiliser ngo pona ko détruire les sous peuple de Dieu au lieu de gagner ces âmes là en tant que mosali ya nzambe ya leloté. Il y a bandaka la wana na nos réseaux sociaux ngo yete mais ekokuta bino boye kokuta eko bebisa susu na musala ezo salundenge ndini pa et ça la passe parce que lelo ngai na utilisaka réseaux sociaux pour na pas séminaire na sali séminaire à 2 ans jour pour jour na réseaux sociaux mais pas tout mususu bazoko loba ba conflit na bango na eko régler na réseaux sociaux comment nzembo na ye kaka même nzembo avant boye mango si il faut tout appeler l'état est-ce que ndimi nzembo wana ezalaka bongo to komi libre net ba soso zalaka libre ya mwa balia kayemba mingi na barena parce que tu n'es pas surveillé donc tout ndima que tu zana mboka oyo l'état azali avant osalelo omona mutazo finga moninga na ye pasteur atei faiblesse na ye ba bimisi en télévision
peuple pe mutazo comprendre parce que so balakisi mutakala ya tata na yogota la mote mais soki yo pe ozota la mo yonde mutakala c'est pas je veux dire la nudité seulement mais les erreurs mais les qui devrait être caché to bomba ka sous-vêtement na biso to bomba ka partir en autres na biso pour la politesse pour le respect mais pourquoi na makambo ya ba réseau wana to ko so comme nzambe en désordre mamsum tazo teya azote pena berere et so l'accepter faiblesse église mais azapena tata molimo te donc muta ko corriger pasate so muta corriger kuna na kati ya réseaux sociaux nakola kisayo nako prouver eza malamu te soki biso za na molimo santo to bana ko c'est corriger. Moi je le dis bien biso nyonso to ça na telle faiblesse mais tout l'accepter publiquement na réseaux sociaux eza malamu te. Un petit remède pour nous corriger makambo ya basani na nzambe kokoza nini? Remède makasi za que moto na moto azana moto yo azo se soumettre na ni. Ngana bandi na groupe de prière to banda biso moko na mayebo obimika bo. Mais nzamba yepsenga zana tata moli. Ba groupe de prière ba tata moli bazaite. Mais na keko luka papa a dit na ba. Na passe pendant 9 ans alors ti ayeko ndima assemblée pour nanga na komi mwana mais 4 ans après akufi et le comme makasi nzamba bi luka mutu mususu papa nkelene zai camarade na ye na ke na luku lelo na ke ko assemblée pour na pasteur moko a se remariage papa wana ayoki amo mais oyebi ndenga kotela ngana ndako na bana nanga bengi bango nyonso na mwasi nanga donc asambisi ngai na fuka mana senga pardon na bana ngai na kosala su bongo te na okende bisika bongo te donc na koma na kobanga soki papa nkelani na lobby je tremble mais bana ya lelo ba tremble devant mon te et devant mon tout abumisa mbongo na ye afuka papa zo mbongo isa eloko te mboka na biso ndi aussi la valeur et tellement qu'il na bunzambe to luka makasi ke ezonga toute personne doit être. Même le président Mobutu, il a demandé que toutes les églises soient en dessous des églises qu'il avait donné les personnalités civiles. Il y a un bis de nous se retrouver Léona Pévalon. Donc Dieu dans sa grâce nous a donné un beau pays, un bon président, des autorités. Maintenant nous devons avoir des disciplines. Le téléphone ne fait pas du mal. En soi, le téléphone c'est bon. C'est la communication, pour aider la communication. Mais maintenant, nous sommes sans discipline avec le téléphone. C'est comme le couteau. Machette, les enfants utilisent ça pour couper les autres. C'est mauvais. En tout cas, travaillons, que chacun de nous, là où il est, il puisse entrer ses problèmes. Je suis un papa, mes enfants, le pays est en guerre. Ceci, dans ma maison. Je suis pasteur, moi je suis pasteur de plusieurs églises. Je leur demande de discipliner, de dire, même à ceux qui utilisent le téléphone, vraiment d'être prudents, parce que nous perdons la force. Nous sommes maintenant plus faibles que jamais. Il y a des pays qui ne pouvaient même pas se mesurer avec nous dans la parole de Dieu. Mais à cause de ceux qui commettent des erreurs, nous sommes par terre. Aujourd'hui, le président parle des églises, qu'il nous soutient. Mais nous sommes très faibles. Mais là où il met sa tête, c'est faible. Ce n'est pas bon. Unissons-nous, acceptons-nous comme nous sommes, travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Et acceptons ceux qui sont déçus. Vraiment, c'était avec plaisir que nous vous avions reçu l'apôtre Tambuluko, qui, je rappelle que vous êtes chef spirituel des églises du Saint-Esprit au Congo. On veut déjà nous séparer. On peut en savoir comment se portent les églises du Saint-Esprit au Congo. Ça se porte très bien. L'église du Saint-Esprit au Congo, on appelait ça un peu Valongo. Moi j'ai remplacé le papa Moupati, qui avait le premier eu la personnalité civile du président Mobutu à l'époque. Nous sommes là, sauf que nous souvent on ne nous considère pas. C'était difficile à trouver cette personnalité juridique. Mais c'était difficile, c'est lui qui le premier a reçu ça. C'était difficile en ce moment-là. On le prenait pour des églises terre à terre. Mais c'est lui qui a le premier réuni tout le monde. Mais ça n'a pas beaucoup duré. Vous savez, là où sont les gens qui n'ont pas les disciplines,
on ne veut pas se réunir avec les chefs. Il y a eu beaucoup de divisions. Il y en a beaucoup maintenant autour de ça. Mais nous sommes dans la partie ESSEC, Église du Saint-Esprit au Congo. Nous demandons que vraiment les églises soient unies avec ceux qui sont églises, qu'ils soient unis avec les autres et qu'on travaille. Si souci, vous avez parlé du manque de considération. Manque de considération. Parce que, vous savez, il y a des églises de réveil. Il y a l'église catholique, il y a l'église protestante, il y a beaucoup d'églises. Mais nous ne sommes pas tous ensemble. Là où on parle de confession religieuse, ce n'est pas tout le monde qui est là. C'est pas tout le monde qui est là. Mais que tout le monde ne soit pas là. Que tous ceux qui travaillent là-bas, quand ils ont des décisions, qu'ils communiquent avec ceux qui ne sont pas là. Okay. Pour que ceux-là aussi fassent quelque chose. Vraiment, il faut qu'il y ait l'unité et puis la communication avec toutes les églises pour que tous prient ensemble. Parce que tous sont les enfants de Dieu. Quelles que soient les doctrines, quand on cite le nom de Jésus, ils sont enfants de Dieu. Okay. Nous devons faire un effort. Soutenons le président. Vraiment, soutenons les présidents, c'est ça votre mot. Le chef spirituel, son éminence, l'apôtre Tambuluko, qui nous sommes arrivés à la fin par rapport à notre entretien de ce jour et la guerre qui prévaut dans la partie Est. Un mot, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de l'apôtre Tambuluko? Moi, je pense que je voudrais travailler, je voudrais que l'Église travaille chacun dans son coin et puis ensemble. Personnellement, ce qui me concerne, comme j'ai prié dans plusieurs pays, nous voulons prier maintenant pour le Congo, pour la paix du Congo. Le Congo est là. Cette guerre qui sévit là-bas, ça peut partir. Dieu peut nous faire voir sa force pour déplacer la guerre. Que ça aille en dehors de nos frontières. Mais c'est moyennant des efforts de prière. Soyons unis. Je demande à tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour nous, d'abord la prière, d'être la grande chose, venir là où nous serons. Et nous viendrons toujours ici avec FM. Et j'ai demandé même que FM soit avec nous pour propager cela. Nous allons prier et vous allez voir ce que Dieu va faire. Comme aujourd'hui, nous attendons voir aussi ce que Dieu va faire de ce que nos frères ont fait qu'on marche. Parole du patriarche, c'est un message très fort. Il faut encore Congolais bayokango bien na munoko bayoka ramalamu parce que ça message est ali bango munoko bisonya sotoyo karamalamu ezande lingala soko ko bandela message na lingala. Ngai na pesa ce message na lobité. Mais na zo bakisa ce message bon. Ba Congolais nzamba za capable o tozo lobeko kisama. Que Rwanda na Uganda na mikolo ezo ya dans le futur batonga mur bango na mbongo na bango parce que bako banga force nzamba zo pesa Congolais pona batoli to pesa ni na ba marche to sali biso nyeso buzoba to tiki Congo ezo comme force na Afrique centrale wana parole na zo bisabino Congo ezo comme force na Afrique centrale et puis force wana ko tinda banguna na mabeo basali bango mo batia ba mi na mboko na bango donc na sengi biso to za uni to semble biso nyeso po maluwa wana ekokisama un jour na kombo Yesu amen. Na kombo Yesu amen. Congo ezo comme force, Congo ezo comme force, c'est les derniers mots de son éminence chef spirituel des églises du Saint-Esprit, l'apôtre Tambuluko qui ezalaki esengo pona biso ya koyamba wana mukolo lelo. Merci FM. Merci maman. Toko sambela muke. Père éternel, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, voici ce que nous entreprenons tous, chacun avec la force, avec l'autorité qui lui a été donnée, est en train de toucher à quelque chose. Marche, écriture, émission télévisée, que toutes ces forces aboutissent, Seigneur, à la paix du Congo. Nous supplions ton nom. Au nom de Jésus, que l'unité nous soit donnée dans les partis politiques, en toutes choses. Seigneur, les églises, que nous soyons unis pour notre terre. Au nom de Jésus, amen. Amen.
Merci beaucoup. Que nous soyons unis, c'est le message de l'apôtre Tambulu Koki par rapport à la République démocratique du Congo, pays menacé, pays en guerre par le M23, soutenu bien sûr par les Rwandais, tout le monde le sait. Nous étions avec le patriarche pour parler de cette question qui prévaut dans notre pays. C'était avec plaisir que nous avons partagé ces moments. Merci à vous tous de nous avoir suivis.